ezali mercredi 21 septembre 2022 awa na nkamba eluselemi ya sika. Na likambo oyo tata Molimo Santo azali kosenga na biso mpona kolona mpe koboko. Maman Anto Makese molongani ya papa André Mbenza Kiangani, conseiller direct ya tata mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba. Akendaki na centre agricole ya Dungi oyo ezali pembeni ya mboka Lukengo nzinga ya nkamba eluselemi ya sika. Pona kolandela lolenge mosala ezali kosala. Na bokomi na ye, batata, ba maman, pe ba volontaire nyonso oyo bazwami na mboka Dungi batondisamaki na esengo pona komona mama Anto Makese akendaki korendre bango visite na ntina ya kotala lolenge misala ezali kosalama. Ona misala epona kuzisa milimo nyonso ezali kuna. Yokani Bo ni bozali malamu. Ah, merci mingi. Toyeka kotala bino. Kotala pena misala. Merci mingi biso tokoti na biso na misala. Bino pe bozonga na misala. Bobo tuti boya prende boko kanga boko sala makamnyos toko lamba nana na nzungu ingeta soki lamba mina nzungu ekenda libaya bafini ba mama mususu bazokanga ingeta balobe o so sali nyonso deja si botindi deja na kambe ke deja ingeta papa lesa bapaya ingeta isa malamu mingi bo continue musala na ingeta mama. Tolanda lolenge kani mama Anto Makese ako visiter département par département pona kolona pe kobokola. Ndakisa tozali na lopango monene oyo bazali kobokola bantaba, bameme, basoso, ba eton ya mbisi, banzoi pe ezali. Mais ba matériel mususu ezanga kibiso neti ba fil ya rekui oyo mais ya volume ya kama munene falele kana se awa et puis mususu eleki na katikati ya suka eleka likolo mais ezanga kibiso kombo na ngai papa Kiafondo Funsu nazali agro vet potolobaka zo technicien na uta na province ya Wambo Angola na sud ya Angola na yaki awa c'est depuis le 6 avril 2021 papa mokonzi ya Bule akangaki ngai poete natikala awa na tia maboko na misala ya kolona pe koboko yango toza awa juste na ferme ya Dungi. Dungi ezali aux environs ya Nkamba, do juste na périphérie ya Nkamba, c'est dans les à peu près 3 km ya Nkamba, juste na sima ya poste Libaya. Chantier oyo objectif ezali na no chantier ya papa Mbenza. Objectif na biso ezali po tolesa nkango bapaya oyo toyambaka bayela kabiso. Ezali po na objectif ya commerce te. Kasi ezali po na sauvegarde ya autosuffisance alimentaire
ya Lingomba puya nkamba ndenge tozali komona babibwele na biso oyo bazali kopusa na bantaba bazali koya pembeni ya porte po ete bamoni porte efongwami bayebi ke balingi okende lia baétabli lolenge ezali bipai bazali bien ke eza nano inachevé puisque bamatériaux ekokaki biso nano te po tosilisa mosala nyonso ya baétabli mais sinon ndambo oyo tobandaki déjà un pas marqué ezali ezosenga nde tobakisaka mwa bamaboko mpo topusa mosala liboso soki tokoki kokita na se tokomona nde baétabli tobongisa mpona babwele bavandaka na temps ya mbula epuis continuité ya misala mpo tobongisa yango tosala mpe kamwa endroit ya capture au cas où toza na batraitement de routine eza nde place po toprotege babibwele contre baintempérie bazala na problème ekendaki ndenge tozali komona bapoussière eza na se toza malamu te me tozoluka na basolution tomatia po tobongisa makambo oyo ezali clôture oyo ya kala ezalaki na etat moko nano ya malamu te lokola tomona eke condition ezalaki ya mabe ndenge touti komona treillis eza na sorti kuna na entrée yango nde tosali élargissement tozosilisa bamisala soki esili oyo ya kala nde tokolongola yango totikalaka na clôture moko Masango. Wakawara koko na ndimba kuna. Ngari yao ile. Kansi mabaya manga makonda wakati na ikituta na. eza machine tosalelaka tokambolelaka mbila soki tolingi tozala na mafuta mbila ekoma mafuta tobalusa yango awa po ekoma mafuta bosalaka ndeni po ekoma mafuta tozwi mbila komona ngo malancer tozwi mbila totokisaka ngo nano totokisi toye kosuka awa na malancer tobalusaka lidusu ozomona awa eza na nzete tokotisaka awa après tozotourne yango ntango tozobalusa omona mafuta bambila pe kuna izobaluka elembi tolo bakeza pirema bokoko
bokoko naturel ndenge ozomona papa Simoki Mbangu Kiangani biloko nyonso azolinga ezala pembeni soki ozomona chantier oyo bongisi yango po eliesaka nkamba efacilité nkamba ata 0 soki alobi eloko kingani soki ezali kuna emati mbala moko donc azosala boye po nzala ezala te na kati ya nkamba o mafuta mbila ya sika tosale yango o bambisi tokomona ngo pe kuna bambisa ita ezali jardin ndembe yango ya sika tochaka biloko te yango wana tozomona kuna na tina ya kolona pe kobokola dungi ezali esika oyo basalaka fufu kwanga madesu tomate pimadu ndunda pe bongo na bongo. Na esengo oyo mama azalaki nango pona production bilona pe kobokola abukaki tomate, carotte, ndembi, ndunda pe bongo na bongo. Lona kuboko leza isemndenge papa zotinda bana pe buzotosa tala bana ndire bana ndenge wana bazosana na jardin zoliesa mbanza ezande isengo mingi bana dungo ye mama puma mbanza ye esengo be esengo te papa Simoki Mbangu Kiangani ye eza esengo mingi tata Simoki Mbangu Kiangani ntango akomona bilili oyo na Brazzaville kuna akosepela na bana mapamboli mpe mapamboli te bomoyo moto ozotikala na mboko kozwa nini zero soko sali te komona mama boyi wapi okozwa chance boyi wapi papa Simoki Mbangu Kiangani ye mama Puma Mbanzo ye sima ya papa sima na ye kaka tokende suwa papa bazwa mingi kuna tina kati ya residence basali wama wa mayonnaise na bango
bato oyo bautaki na mboka Brazzaville na etinda ya tata mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba bayaki kozwa semence ya madesu oyo ekendaki na mboka Kunzulu bazangaki pe maloba te. Madesu oyo toloni oza base ya semence toza na nkamba Yerusalem. Alors nkamba Yerusalem ezalaka fondation ya makambo nyonso. Papa pesi ba orientation pour te développer mokili pe Lingomba mpona bolesi bato na bapaysan na Lingomba pe tambola makasi. Tozwaki Timotu mais osala madesu so papa biso osala madesu yango tozosala mpona semence. Semence oyo tosala yango ezokende na Brazzaville na Kunzulu po to multiplier ebotana mokili ebima tolia madesu po tosepele to Lingomba tata le Molimo Santo. Naza d'abord Kimbangisi Mondimi navandi na Congo central comme na ngai papa Makengo papa Sami. Alors eza projet obito salaka nzambe auretaka biso toyekola makambo oyo nyonso po tolesa Lingomba na yango bato ponami po tosala na Brazzaville na Kunzulu tozokende précisément inde tina Brazzaville tosala mosala oyo toyekozwa nde semence awa po tokoproduire kuna. Donc semence oyo tankama pourquoi eza na cause spirituelle banda makambo ngo banda 21 ebanda kaka ana nkambe ke mokili mobimba. C'est pourquoi tobali pe kaka semence awa pe parler pe mokili mobimba. Kunzulu eza mboka mosusu Kunzulu na kati Afrique parce que eza na Brazzaville nkamba pe eza na kati Afrique po eza na RDC. Alors RDC Brazzaville eza eloko moko na bunzambe papa siboki ba lokola za kuna nzambe na biso topuye po mosala okende mbao ndenga sengeli biso yango po mokili yeba emona po tolia bien parce que liboso na biso bakamisa kuna toyebi te nzambe tosala misala tolona pe tobokola yango équipe oyo tozokende kuna po tosala mosala oyo nzambe azotinda biso sur qualité toyina mabeleza kuna te pona toke kuna te tozokende sikole kokende. Alors quand tosala ka biso awa mingi kaka kondo ntutu na kango ezaka na singa te mais comme oyo eza mélanger tokoyeba nzambe pe ayebi pe mutoko produire yango bito kolona ndenge nzambe azotinda biso makambo ya qualité tali moko nzambe. Na tina ya sushi ya mosala mama ye moko asimbaki machette pona kolongola matiti na bilona. Qualité oyo papa eza vraiment extra za kitoko makasi. Alors madesu oyo bozomona na misu boye biso tosomaka semence na zando mais tolingaka kotia eloko ekoti engrais chimie na bilanga ya papa te. Papa alingaka bangrais chimie te banda bukoko na biso pe tosala bangrais chimie te tosalaka toujours biloko moko eza bio original ya bio article donc soki tosali kaka mbala moko peke na nzungu totieta eloko ya mondele te soit totia o bangrais chimie totiaka te tomate madesu biloko tutu manioko biloko tutu tosalaka totiaka engrais chimie te eza pilema bio moto akolia yango akozwa sante ndenge nzambe alingi akosidekare tolo libumu koswa onga nabelaki boye te ezalaka te.
jaune, mosusu vert, mosusu noir. Ezalaka mpe monene, mosusu rouge. Ezalaka mpe monene jaune. Mais lokola eza nano ya kokula te, yango wana tozomona badifférence ya bacouleur. Dans ma ticabou, il y a auberge. Tolona tobokolo ye, oye. Papa zotinda tolona tobokolo motaza la tuna mboka te. Totiala biso moko mama pour mbanze ye moko ye ko na exemple munene. Bongo biso ba totika tokosala ke tokosala te. Tokosala. Toko tikali na mboka oza chobi angeso ni sala balani. Lelo mama pour mbanze tiala koto ye moko. La moko bana mibali lelo mwana mwana mutaka. Akati ya musala ya papa. Mama yebo kwanza atifi msala community. Nana kosala teka kakolia. Umonia? Voilà. Lolo na tobokola. Sabino ba etant oyo ezali ya pamba te. Kima na mpe. Totala lolenge mama Anto Makese azali ko pêcher bambisi oyo ezali na kati ya etan, bangolo, mabundu pe bambisi mosusu. Toyebisaki bino ete chantier ya Dungi ezali na makambo ebele ya kitoko. Tolanda lolenge bazali kosala bakwanga pe mama Anto Makese atikalaki nsima te na likambo etali
lolenge basalaka kwanga.
kabapono gelibu Ya solo batata ba maman to uti bongo kolanda misala mie ezali kosala mana chantier ya Dungi. Sima ya visite na ye azangaki pete kopesa rapport epai ya papa André Mbenza Kiangani, conseiller du RAC ya tata mokonzi ya Bule mpe mokonzi ya Lingomba. Kay mamo papatibaka kuna ma jaune sango. Inga. Ya dia pembe dongi bona buku. Inga ta. Ni jaune ni pembe. Masango na me. Bomba sidi bango de sosa. Pembe yo. Zizi grande mas nene, você viu ministra que eu sila kugoda pia. Inga. Sisi koma bu. Fresh. Ndani wale kizidi kwa mshahara. Assim diz na onça, né? Baba agronômico aqui. Eba. Mama, mexe. Nada na mais outro na. Manda a mim tudo.
Inge. Yo me diria não pela moço de não. Presque pas. Ina na konu tu yele mélange na chicken band. Ina presque chicken band mais e pondum tu. Pondum tu. Second band singa. Singa. Mas la second band do band. Là, tu cala séparé. Pondum tu yele singa. Nisa ici. O nega tu como kuna situação. Ngemo mazone zoliza aisha singa betu kuna mata bongo bongo. Kali kusomba sema usiyo mata. No, kono tu iboto. Mbaudia mbashika kifumudiekele sala mbaudia mbaudia mbashika kifumudiekele sala mbaudia ya udusumba kuna ngidingi tulomba semasi Kuikidingi kuvuko pleo na sana jezo. Apa kidingi kingeta. Tamone timo mbasumba. Kalau kuikidi kwa. Tumwe mwana besi papa. Avec kitumbo la transfert toto. Toko. Masambote. Toko kibe. Tasola masinga makonda. No mustigero utakonda manka kamshatu tutamene. No natanda kana kumukonda kana. Inge. Semence. Zibira fufa songo baba dan pendira mboto mboto. Nda bonto bagito mubiki ambe fa. Eu tiro o bar. Tirei aí no coisa. Katala kwani? Idée, vous l'avez bien filmé? Bien papa. Papa. Chantier mboto musonga ba visiter. Ngeta papa. Ndio mzolera kuma bakondo kile. Ngeta papa. Wale ndikondo kile. Bantu wale Pole swali. Badiki siza bongo. Não, ele todo, ele teve que aqui no Mama lenda kwenu Tujangali di betu dia kata sona menit. Ngete. Hivi kumtoka na sana mono. Hadi kikala kama kamba ngimbi za watu. Ngete. Kala brusque magaka. Voka kiena nako. Ngete. Nitakwenda shida za komanda yonjika di hata mwana batuti. Robi mendo di batuti. Kuna kitu mmoja kikosa. Entiendo. Salada. Anciala. Nataka kama position kwa ndongo sisi. Sika kama kutsa. Ndio kwa ndongo. Utika kwa ndongo.
Bakatine babasi nzonga papa zola dum. Mama shiri man, homa da fiti baka diya ga maski. Wani shi ke diya ga maski. Oye. Wewe musika ora dimba ngengo. Ako bete. Ndio kama ke au na sipenda au. Bana ndima. Bora mtoka mo. Dia tena modu ka sisi. Wewe ndio. Sisi. Kana Riviera na baita. Yo estaba bastante canción así. Sala, saca. Eh. Que si você tem que Boyamba Badi kiss.